Salut, frères et sœurs, dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors, lelo, je pense que vous avez une recette, recette à partir à citron, et puis à feuille de laurier. Feuille de laurier en haut. Feuille de laurier, feuille de maman, mais il joue un rôle dans le domaine de la spiritualité. Dans le but citron, na fait de laurier, awa tozana biki. Pourquoi to lobi biki? Parce que biki oyo eko servi biso na oyo nyonso biso tokoluka to sala awa na minute oyo. Alors, la première des choses na ngina lobeloko moko bandeko ba otala biso, botala biloko tozana yango recette tozana yango. Yo bisiko zali somba pe recette o somba déjà fait de laurier, o sombi pe na citron na yo. Bible zolo bana mokana na Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Biloko nyonso oyo eza na kata mokili oyo eza na importance pe eza na utilité na yango. Il y a rien de la magie, il y a rien du fétichisme. Je pense que bandeko bolanda biso, il y a rien de magie et puis il y a rien de fétichisme. Oyo nyonso bozoyo ka oyo to lobela awa, c'est rien que de la spiritualité parce que spiritualité eza la base ya makambo nyonso. Je pense que bandeko bolanda ngai boko talanga. C'est rien de la spiritualité. Spiritualité, c'est makambo nyonso. Moi, sinon, akimayo, mobala kimayo, oza problème nyonso, musala ezalakate, donc oza problème ya bolingo. Donc problème tout oza nango, yebaka ete Jésus-Christ a travaillé avec trois grandes puissances. Puissance par sa paternité, qui est la divinité, la puissance dans son nom, Jésus-Christ. Et puis la troisième puissance, c'est dans la nature. Alors, na kata nature, ni nezalaka, na kata nature, bomona rabanzete, biloko nyonso bomona kawa, nzamba tia ba être moko ba ange, ba être ba benga ba deva, ba doté na pouvoir. So moni au saleli nature, et aussi c'est que démon à côté. Même Jésus-Christ, il avait besoin d'un soutien, il y a nati. Tant qu'il y a qui Gestemani est un millier de mabanga. Il y a un ange na mabanga. Donc, au solana par rapport, il y a une mission encore de plus en plus dure. Azamute mamakasipo, yenzambe le créateur andima, qui est mutati ke mutakala. Voilà, c'était pas vraiment une chose facile. Alors, les autres, ça la recette, que ça la que, ce qui ozana mwasi na yo, mwasi wana lingaka yo te. Non ça la deux recettes. Recette on nazo combiner. Mwasi lingaka yo te, mobali pe ozana ye mobali lingaka yo te, mobali amona ka mabe po ezana basi mususu moni omoni eka boye, obando silika, mobali amoni ye boye, abando silika. Donc mobali penda alinga yo kata voix na yo te. Osala ye loko te bonyo kwa makoma na mbongo mabwa kisayo. Alinga mwasi moko akini mwasi na laisser banien et suppose banganga o ba pesa basi banien o tazwania na yo tana biloko mobali olinga yo. Soit règle tana biloko mobali olinga yo. Et ça va formule moko diabolique. Alors, ngana même purement naturel. Et bien que vous êtes des chrétiens, Jésus-Christ est notre Dieu. Alors, on doit utiliser la puissance de la nature. Voilà. La première des choses, vous en avez la faire de laurier. Vous qui fait de laurier. Ce qui, comme moi, Swana, comme on a Belinda. Tu commis d'abord Belinda. Vous m'entendez comment? Tu es B. Voilà. Vous avez fait de laurier. Belinda, je pense que il y a Biko pèse dans moi problème. Voilà. Ok. Biki écoute les autres maté, mais sans plus tarder, tu recatate. N'a une azo laxabino kaka. Yo luka Biko zo koma mais Biko te remarqué zo komate. Vous mona attends ma boucle voilà. Vous commis Belinda. Belinda. Même à ta Biki komate, yo komaka kombo na ye. Ou bien aussi marqueur, il y a bleu, ou commis Belinda. So commis Belinda, comment y a trois feuilles, trois feuilles de laurier. Bota la pensa recette bien, bota la recette, caméraman à la Sabino, aussi trois feuilles de laurier, ou commis Belinda, voilà, ou commis Belinda, ou commis Belinda. Ata ezo komate, pour vivre yebaka ndenge batrasa Belinda, Belinda, voilà. Belinda, voilà. Dès que commis Belinda, aussi trois feuilles wana okangisi yango boyi, hein? Ogumbi trois feuilles wana boyi. Vous comprenez? Ogumbi yango deux fois. Vous allez prière invocatoire, prière à ma formule. Alors,
otangi kombo ne pe 3 fois. Belinda, Belinda, Belinda. Ngai, otangi kombo na yo. Yo mutozo sala. Nalingi ozongelanga. Nalingi ozongelanga. Alors, tango kanyango boyi. Otangi kombo ne 3 fois nde na lobaki Belinda, Belinda, Belinda. Aporo bi nalingi ozongelanga. Nalingi ozongelanga. Nalingi ozongelanga. Otanga ngo pe 3 fois. Il faut aussi kotanga yango 3 fois. Joie fait de l'oré oyo. Pelisa moto. Hein? Pelisa moto. Mais ça lango mingi tant molili ekoti. Pourquoi tant molili ekoti? Parce que tant molili ekoti molili monionso amutezaka kimia. Alors c'est des conseils même bandeko va travailler na butu. Vous mettez moi passe makasi. Alors tant molili ekoti moi va 18h 19h pelisa moto. Hein? Koyo ya papier okoma ikomba Belinda. Une fois aujourd'hui au pelisi yango moto. Hein? Au pelisi yango kaka moto papier ozo mono. Au pelisi yango moto. Dès que pelisi yango moto milingana ndenge zo mata. Belinda bisika zali mbala moko abandi ko penser na yo. Iloko beso ko penser na yo. Soka za na numéro na yo te lobi na tongo yebaki akoluka yo, akoluka neni na okuta na yo. Wana ezali première recette. Alors deuxième recette à partir kaka ya feuille de laurier et puis citron. Bandeko nyonso bazaka na ba problème ya ba malchance. Problème ba malchance makambezo simbate ba mona kayote ozwaka bato bien te. Hein, batpenda bien te na nzela no bayaka te donc oza pena na ba problème moko pena grave o pena zo mona que non ça ne va pas dans ta vie. Alors ozui kaka citron oyo. Ozui kaka citron oyo, ozui citron okati yango. Tango okati citron, ozui ba morceau na yango nyonso. Otie yango na kati ya nzungu. Otie yango na kati ya nzungu. So okati deux fois, okati boy, ozui deux bottes nango, o finish nango na kati ya mwa nzungu. Ozui wana ba morceau na ba salité tout otie. Ozui faire des lauriers. Ozui faire des lauriers boy. Il faut soit 7. Au compter pendant 7. Faire des lauriers. Ozui yango 7. Allez, après 7 wana so ekoti na kati nzungu. Otie mai tokisi faire des lauriers. Dès que tokisi yango selon nombre dates. So dans 30 ans, so 30 minutes, 40 à 40 minutes, 28 à 28 minutes, so dans 12 à 12 minutes. Une fois aussi que tokisi yango, ozui okitisi yango et se refroidir muke. Après, ozui mai wana, otie yango na kati ya cantine. Ezala nango ata muke. Alors, okoti na kati douche, obandi ko sala ve na yo. Olobi ke ngai frère Benjamin na makambo na ngai tambolaka te bato bien bayaka na nzela na nga te ngai Mireille nazwa mibala bien te mibala batambongo nazwaka te donc ba coopération ya bien eza te nana posa mibala mbongo balandanga makambo bien landanga tango sisi tanga na kombo Jésus Christ pour protéger recette na yo. Alors ozui mai wana osokoli dès que sokoli mai wana na savon te na manuka te soko sisi ko sokola mai mukolo wana pendant 3 jours sala yango lobi osalika eloko lobi kono salika pendant 3 jours ko bimana mobilité iso dans mois mobile ko bimapena mois cité dans l'espace il y a 3 jours il faut aussi c'est loko yo au banda le 3e jour aussi ça qui ba résultat bandi ba résultat ne bandi cela veut dire na nzela na yo okutana na problème mon côté. Merci beaucoup soki boyemaki recette oyo bobenga biso na plus 243 97 76 24 404 plus 243 97 76 24 404. Voilà le numéro na biso à WhatsApp et puis mutu nyonso akosala service oyo atinda droit na ye soko dans na Congo Kinshasa tinda mbongo selon montant ya âge so dans 40 ans tinda 40 000 on a 20 ans tinda 20 000 ozana 30 ans tinda 30 000 so za libanda ya mboka Congo Brazza poto tinda 70 $70 pona koyeba ko agréer service o tindi $70 pona mulolo adi wanye Elohim, je vais danser.
Elohim, Elohim, lelele. Kolo Yesu bongiseli ngafi Yesu. Chilumba yo bongiseli ngafi. Kolo zikanga ye. Nalokolo. Kabarisa, kabarika.